Bambote mingi bafidèle ya la Reine Nzinga TV. La Reine Nzinga ailisu na sango ya mawa. Sango oya mawa eza bongo touti vraiment ko perdre vraiment très cher na kombo ya Mama Shako. Mama Shako aza lisusu na biso te. Mama Shako aza lisusu na mokili te. Ndenge bozomona boye Mama Shako na biso aza lisusu te. Raison eza wana balobi ke liwa na ye eloko ememi na liwa eza ke lino azali na problème mpena ya lino ebana so pe kosala ye pasi akende na hôpital soki nini. Donc ba explication vraiment talaka mutu auti kaka kokufa kala mingi te touti koyoka basango yango nano vraiment tozwi ba information vraiment ya bien te ya koyeba soki akufaki na lino yango eske eloko nini esalaki bongo po emema ye na liwa. Toyebi nanu te nyonso oyo tokoyeba yango kaka malembe ndenge makambo yango ebanda okendela kuna tokoyeba kaka nyonso pourquoi Mama Shako aza lisusu na biso te. Epeseli vraiment pasi na motema donc kozanga kutu na maloba. La Reine Nzinga azozanga vraiment na maloba oyo akoki koloba. Donc naza na douleur ya makasi. Douleur naza nango pona ni naza na douleur ezake na banda kotala déjà Mama Shako banda kala na banda kotala Mama Shako tango wana pe nazalaki na âge ezalaki na moke na banda vraiment kolanda Mama Shako asala pe musala na ye kitoko théâtre na ye malamu. Donc ba souvenir vraiment pona Mama Shako eza telima ebele yango na vraiment la Reine Nzinga nde bozomona ye aza vraiment bien te. Donc souci vraiment elatinga nzoto nyonso souci elatinga. Mais eloko moko ke nazoyeba liwa ezali eloko moko bon etikaka biso kaka na pasi mais eza eloko moko na biso bato yebi liloba eza eloko moko soki ebeti yo eza eloko moko totiaka kaka na mabondeli ntango moto akei otiaki kaka na mabondeli pa akei apema na kimia. Donc toyebi te phénomène yango donc somo kuna omona ndenge naloba te bandeko nanga bolimbisanga vraiment na omona ndenge naloba te naza vraiment na douleur makasi na motema naza na douleur po ebonga kozoyoka ke moto abeli mingi vraiment akufi mais kotala vraiment Mama Shako mama aza nano trop jeune aza nano vraiment atiki biso kaka boye mais Nzambe azwa molimo na ye apema na kimia. Biso pe bato zali nano na bomoi totikali Nzambe pe asunga biso kaka batela biso po liwa eza eloko moko tokokima yango te yango moko eyaka liwa soki ezalaki eloko akokima mbele mutu nyonso akimaka na ye mosika mpona nini ke liwa ekanga ye te. Mais liwa soki ezwi yo soki ekangi yo yango na kaka tolingai toloba mais tokozonga lisusu malembe tolanda nanu makambo ndenge ezolekela tokozonga lisusu mpona kolobela lisusu makambo ya Mama Shako. Merci bye. Minu kaka ya minu bandeko yaki 9h ya tongo papa 9h na hôpital banda 9h ata mbuma ya kisi ya novali balalisi ye na kiti na ba bazomona moto aoloba te azokoma aza kuna place azokoma po asenga eloko ya komi po azongisa boye ya komi bazomona akangami eloko masho angisiko ekanga mngamu na yalaki na ye banda 9h. Mama bipenda ye koma na 14h nde sikoyo nini nde mama bipenda ye kotelema po baba na kopesa ye kisi bazoloba na urgence docteur moko aza te badocteur bakei kosala réunion na 9h du matin mutu banda bayaki bino bato bolongoli ye minu misatu mpe mbala moko omoni sikoyo mutu azoloba te nini te oyeba tie ata na mbetu ata novalgine oyo ya novalgine hôpital oyo bozomona oyo bokitisa ya basataniste basini yango batia na porte mpona kosilisaka bato yango wana ya barose croix yango sini yango oyo batia nini yango oyo na porte yango oyo betwali na bango ya barose croix yango wana sikoyo babomi ye epuis bapesi ye soki kisi nini nanga na yo toyebi te balingi biso tokotala bashambre wana te balalisi eka wana masuba ya pamba masuba
Toza tozwi nouvelle ya mama Chapo eza nde toza na ote sundiata babini bisoka na kati ya kar toza kikole toye mosala kaka ndenge tosalaka bo poudre de chasse azobenga bisoki mama Chapo nga nazokamwa alors azalaki na malade azalaki malade obe soko nini babi akufi na hiji tout de suite donc ba 30 minutes yango donc toyebi te kutu nayebi kutu ndenge tokosala te nayebi nanga te donc eza vraiment triste eza mpasi biso toye tournage awa tozwi nouvelle mama Chapo atiki biso président de chasse parti olinga président mbali valère oyebi te nezinga nayoki ata sango moko ya maladi te eloko te eza mpasi makasi eza mpasi makasi na bazizawa na bapekau nzambe kaka ya mamonimo